Mbote balandino so bazomi na Koba TV. Merci na bino ndenge bosepela pona chaîne moko ezali na tina ya ko pesa bino ezali moko ya masolo ya mboka pe ko informer bino na nyoso ozo lekana makambo etali Congo Kinshasa. Encore une fois merci na babone nyoso. Vous continuez comme ça la confiance, abonnez-vous massivement à Koba Plus, partagez les liens, aimez, likez et comme ça la biso bien na sima caméra. Wana na moni Mike Molopo yende mutaza na sima caméra. Merci pe la chef nyoso ya Koba TV. Kaka ndenge tozali wana tina mosala natina ko solo na bino ko panzanteke ko pesa bino o ezali news o ezali masolo na kati ya mboka na biso Congo Kinshasa. Lelo na sepela ki kokota na ngambo etali makambo ya théâtre na ngambo etali makambo ya comédie po bazali pe moko ba o ba sepesa biso na nzela etando eke nazaki na posa ya ko solola pe ko yeba nini o ezali ko sala nungu kati na bango pe eloko nini ezali ko marchete na kati ya ba comédien nde na yambaki moko ye pas ali président ya groupe ko zala bien soki Mike Molopo za d'accord nanga a ben d'inviter nanga ensemble to ba ko panzana enteke ko solola na ye na Koba Plus. Encore une fois bonjour monsieur. Bonjour maman Nabiso Kati Katala. Na sepeli ko yamba yo nga na yebi kombo me ko zala pe malamu na bandeko bazona na biso libanda ya mboka pe o bayebi yo o me kalisutu ko se présenter na bango po sala malamu. Oui, kombo na nga Jano Lokomaka ba Jano babi jeune moko boye, jeune leader oyo ayeli so na mamuna ye kwa na kati ya kini kaka na monde artistique ko. Na monde ya théâtre Jano yo po ozali moko oyo oye obakisami na tokele pe na mwa moke po naza bena na tina ya ko monopoliser parole te kaka boy dans le néa Jano abimi ou bien Jano aza na parcours na ye. Oui, na parcours na ngai parcours na nga bema eza nango molai mingi te me te na ko kata yo parce que boy koma ko boya ba président bo koma ko boya bisika bo uti mais lelo yo moko pe kweli yo etant que yo président parcours à Jano. Ouais, parcours na ngai na ebisio ke na banda théâtre tongo malgré pona olekadia na télévision ezwaki penza mwangonga ezwaki mwangonga na oleka na télévision na 2000 si je crois na 2011 nde na bima na télévision nazalaki epa Trésor Louange Matembo na yo longwe pa na ye na yo comme epa président Tema azalaka mwana mombe gauche Longwe ane pas président Tema na mitsoyo naza na bord na ngai na président je t'aime 35 toza na totiaka liaka jusqu'au bout. Na président je t'aime que je salue à passant zale pe moko baza guerrier na kati ya musala yango. Ça fait combien de temps oyoza na monde makambo ya théâtre? Oui, soki natangi banda 2011 si lelo to 2023 yo moko moni pe étudier bien tamulai donc yo me livre vraiment quand même na bi moi ndambu pe on apprendre pe na moment au banda 2011 2023 eza vraiment quand même belé quoi na yambi yo parce que polémique eza makasi na makambo etali bino na domaine na bino ekozala bientôt panza mwa teke kotala lelo makambo eza nungu parce que etant que mopanzi sango tozwaka pe tango ya kotala baninga ko comprendre makambo ndenge ezokende lisolo ya ndeko na José de Londres basi apote si ba comprendre bino ndenge boza mabe ndenge bozopesa pasi ndenge bozobanda keno awa na Kinshasa soki à 90% bino faut basi balaka bino kaka. Bon normalement omoni ya José je sali place azali omoni bango ba vio bakenda poto liboso bazwa dia moi espace moko boye na biso batoto ya sika donc bango lokwa bazwa ki moi espace na bazwi moi calme moko batie na katikati hapo biso pe tolanda bango te mais ezala bongo te nako pesa exemple comme vient na Ansiluzolo. Donc moi si à memaye mamono c'est salima mais vieille wana comme a obosa na pe palete a osala gwenda futuka mais pourquoi pas yé kutu de Londres ngalo ba me banda ke na poto betata tout mo na kisasa te o aute ko ya dernièrement baba ke no ayaki mais nga mona ki ete na mona ki ete no ka yinde oyo lobie mais nga tikala o mona ete et ça la pasi basi bango balobaka basi ka batu basala biso bongo ke ba memanga biso mais pourquoi pas biso mo to ça ba fort na biso te bango balingaka babilo moko ko loba lobi na ka po bato bayoka mais ezala bongo te
Félicitations nano po yo de jeux na procédure ya makambo ngo ezokende bien. Et bebiselo masolo te. Ah te bon et bebisa masolo te. Bon oh on a déjà oh yé moko soki envia ngai soki aza posala ngai. Donc longola no ba idea na kuna. Mais heureusement qualité pour le lelo que ça la rabino moi mukanda libanda moi mbana libanda tant on peut cet exemple ya ansilozola malgré un exemple tazape mutumoro moi munoro mabe aliko chama kalunga panzi likolo et de yeko tundenga kenda poto na santé wana za mutakoza da santé wana te kalunga ke 2 jours ya 23h metal aspect te bobi santé msezara ya botama ba ba bataille. Donc Rabin échange. Bon ba lo kwa. Mais c'est le changer comme munene. Baza lo kwa bataille mo boena ba vient na biso dicap vient na biso fali yo ma fala ya munene. Fallait quoi munene. Fallait ya koko na fallait lelo. Dicap azo mo poa asala mo asi. Agarda taille nende mo na vient na ansilizolo ndi agarda taille. Ya ngate ke dibume vimba mais ana shikona e. Ana pata na mais ana budget na e ngate ke libume vimba. Et puis na pote boya maga nga kota ba polémique na makalunga na Kinshasa RDC mais yoka aspect mais yebe na pote ngona mone makedo ba pe choco ezo simbate apa que ce soit moi super appétit. Ouais, c'est na biso man joli na peso mbote place ozali ya joli. Normalement eza na ngope bongo omoni pédicure mutu mususu elinga pe place ya kimia. Loko awa banda loba mingi batuna jitongo pourquoi kuna ke mo pe pemi esengi pa zonga pe mwanjo to net ya mwanjo te zongi pe kuna moi litama payer esenga pe bongo ezaka ça dépend mutu mais ansi le roi a travaillé mingi dernièrement tout à ozana na festival te tozaki na matanga ya que son âme repose un peu vient na biso muselu tozaki na vele moto na lemba to soli na fort to soli na trop donc ça la inga bien. Yo quand même azo reconnaître mais ba tourner Jérémie abika ebi Jérémie te un peu gonflé oyeba ke loko bomena bango pena masolo na biso ba mama ansina la duchesse que je salue à passant parce que nga na bi la duchesse na 2007 na Planète TV mais lelo ndenga comment répondre maman Kalunga na mona que la duchesse aza so azalaki bon venanga Mike na ebite omoni ba guerre mususu ezaka ya CCR ba biso mususu to kokota ngote biso ko benga biso na kepe na tourner mais mara mususu eza kati sa mutema na artiste musunga pe na koyeba te kati oyeba eza na bongo donc il faut au moins makambo ya ansina mama biso Kalunga na ebite ba guerre na ekoza ba guerre moko cc mais ba pekisa bango et pas président ça que je sali parce que auto pesa solo musu et aussi magate porter ko pesa solo musu et c'est pas si to moni eti atusha Kalunga alors on eti atusha ba mama na yo ka na ngelo ko ngonde ka lobaki mais vient na biso ça président ça apekisa ki abi nyoso na esila nango ansi tia na kimia atia na epe kimia mais yo yebi kaka apointa yepe na ndeka mabete ya lobi ye Kalunga genda epoto ya 20h ya 23h ye vie asagenda poto ya 20h ya 20h mais na santé wana pe kitoko tatika Kalunga po au moins ndeto zawana ba mama tozana sima ba mama ngala ndo linga ye ezala la duchesse bazaki ba oyo ngala ndo sepela na bango mais à partir ba polémique na bango wana na mona ke no ba perda fan moko neti ngai pona nini lelo tango zo toucher ba mama bande kwa basi ya bande kwa batu bande comme sous batu sous ba osepela na ote maman nda pesa ravi maman nda botaka moi minimum respect entre bino na bino na meka pena ko tuna yo polémique zo entre bino na bino ezo tungisa bino ya sila na peshang bon si ouais sila na peshanga ya sila na peshanga entre bino na bino ebi wa polémique za ko yinda sila lobaki boy nani peshanga boy ki muninga o azonga ki boy pourquoi kaka ba comédie biso tozora bino neti ba éducatrice de masse ba éducateur de masse mais en retour ko tala ba biloko na bino des polémiques stériles des discussions inutiles ezo kitisa bino bon kati elo mona ko ebiso ezabwe omoni peshanga na peso no bambote place oza na ebike ozaki na Nigeria kuna na ebite so ozonga ki so ipozaka kuna ye aosa na fierté ya biso nanu batise donc artiste na biso congolais abimisa ko dia libanda et puis azo tourner na anglais te o tourner na lingala donc salari bien
merci na ser na biso Gomez ndenge ayambaki ici pechanga esala nga pinda bien sala nga mabi le lolobi pe bo ngai pe jano lokomaka bako landanga pe kuna bako bengisanga pe kuna esala bien mais pona ici na pechanga moi ba polémique moko mike auta pour fêter anniversaire na donc mbotama ela maman oyebi babilo mususu bimaka mike na ezala ba complexe so que ça dia 3 mois muninga sa eloko bo pourquoi bako benga sala bo on me koti ba ko yima moko mike mais ba mbale baza mutu moko basola bien biso ba talibanda ka to mona kaka boena boe Facebook pe ko sara pe tumso ko commenter babilo mususu lokuta yo lobika basala nango to nako pesa exemple lokwa ngana matembo mikolo to kutana te bato lo ba te sai babebana lokwa bangona simplice bo to kutana te babebana mais to bebana te dernièrement tout aux anae bato il faut bolinga bolandela bien po bakasiko makamongo ekende nini ezonga ndeni. C'est un peu ça. Mais il y a une discrétion entre bon et bon, mais comme on a polé, les gens qui sont bandis sango, tous ceux qui ont source kozwa, oh izali, makambo na katia mozindo na yambiwa parce que na source tous ceux comprendre makambo izali. Mago kimi question ana, ouais mago kimi question ana, mais na yambiwa parce que oh yebi oh ezakoleka entre Dina, ezakoleka entre Ixil, entre Sila, entre Nin. Quand on se babi que baza baba cook, baza ko finga na ngambo mususu, siko neti yo na ndenga musala penza. Na Sila, na Ixil, na Nipenda, na ndenga kene Nigeria te. Ndenga ke luka osala maboke na Nigeria te. Siko na bango mbale na Nipenda za na travaux pena musala penza makasi. Bon, normalement bango nyoso bando jouer place moko. Vous comprenez? Ba jouer place moko ici là azare pa papa biso lombe pechanga azala kuna na groupe Simba. Mais bien, bango nyoso va jouer à place moko mais pour notre travail ba évidemment ça na bango. Pour ça na biso yo, mutu muso ko ya pe moi muke théâtre za nango pe lo ka batelo pe bo sala bo mais ba bilo musu zanga nango. Mais pour notre travail ba bien travail na bango. Ba bien musala. Ngana lingo kata pena na bango mibale. Na bango mibale nani penza yebi. Mam sube nani na bango mibale. Bon, bango nyoso mibale ba pesa nga ma posa ya osala isum sala plus que ba bien posa. Il y a bien ceux qui ont joué, mais dans une chance c'était au coup on joué na bango, mais les jours on joué na moko on est ce qu'on a oyé baké vraiment que il y a peu ça maramte, il y a peu ça maramte. Mango tala bango. Makasi na commentaire pe bango makasi sur la pe makasi na ba page na biso. Mais pour nous jouer na bango dans une chance na te na bi avec l'état to kuta na bango kaka. Lelo rotala ndenge comédie na biso ezokende ou bien na monde à théâtre. Boza ya komata to boza ya kokita. Na monde théâtre toi on mata makasi parce que bana ba bimi ebele na bana moko mike ba bimi fort ya moi siko boye esa biso bien kitire na biso ezo mataka na RDC suika na ghetto beti libanda bon ti libanda po na ko peso exemple fierté ya biso wa sala no mama Kalunga taka artiste moko boye a libanda mboka so ina pesi ba vient na biso luzo ba libanda mboka suna ba mususu ba ebela via biso Mike ba libanda mboka et ça la biso bien pour nebike ba jour mususu pe omona pe boye katso luka jano pe bo ate te na koko luka jano pe zate mais jano za reconnaissance so abimi azonga po kaka na mboka tifoide nde sika epesa bino makambo mais oui Europe ezala kwa cimetière pour na ba artiste te ya cimetière te mais so oza art non njoto et ça la nango bien Nino déjà somone 5000 bande zongi koto pesa makambo si ce n'est que kako ebima awa ne sika ya bato sika bazo sous-estimer nde pesa makambo mais banjonji pe basala kuna banjonji basala kuna bagagi na epesa biso pe pour ça télécharger ta moi 1 giga otala pe ngoti et ça la biso bien mais binande na typhoïde nde makambo pe nande oui bien sûr awa makambo ezala nango bien sûr pour awa ezande source aza lokwa misisat kuna sikone ba bitape moko ya ko mobota mabota makasa nde ni botama Lelo Jano kotala yo bande koni sozo na sona Koba TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et aussi la biso bien aimé. Moko ya ba comédien, oye pas en expérience, aya pas baxé un petit plus na kati ya mambetali comédie na ngaki lelo na yambaye, ngane ensemble to panzan teke. Nani aza modèle na yo? Oyo linga osepela ke no lelo tinga Jano na zaki na ndako na rosala théâtre po na kokanisa na yo be mokitani nangeza la ye. Bon, normalement, est-ce que nous parlé
nanda olinga mingi mingi vie na biso de Londres nde abanda jouer na ba geste na 2 minutes. Attendez bazazu ba refoulé kalaté on olinga. Si ba refoulé c'est que yemora yebi le pourquoi que ba refoulé na 2 minutes wapi ma ba idol na nga ya kala vraiment nde na banda pela ko envier que Louange Matembo te. Matembo. Mais Matembo dia na travailler dia na etro na lembi. Mais si ko yenda zai modèle non parce que comment ko linga de Londres si longtemps président no sika yo bandela mambeza Louange. Quelle ingratitude. Bon, normalement il est vraiment azapé angaye azayanga nanda osepelisa pe trop pe banda osepelisa to na ba conseil mon frère talaka musala o lelo pe futinga pe na kabwani na pe na kia pe groupe na ngai sala nga pe bien à travers ba conseil na no ko bosana ete mais pour na penda ko envier ka bango ata bango de bazali papa ogi pour na ko envier loin nanda ko envier te mais pour na musala ka andi aya tout travailler ya sala ke na sepela pe na pour apesa ngo valeur bato musu ba banga te ba ma po banga jano ye wana e sala nga pe bien. Matembo ko regretter te jana boyine alobi ke no yo ska modèle na été modèle c'est José de Londres que j'ai sali à passant ya langa de Londres quoi magezo ya nezana ngo mopepe et ko lekalango tant makamba bozo ya c'est que na sima bénédiction makase ezali et ça la biso pe bien to comprendre que non lelo mobile faut za la mobile quoi mobile pe faut za la makambu na ye moko tellement que côté kuna pe système age ba comprendre j'ai baby le bilango jano que no bocha barba tumsu ba lekate jano lelo tango bacha barba tumsu ba lekate car bango mo ba bala bango mais oui président ça il quand même il y a balagi na yemi balé na ndé na yemoko mais bango ba bala na bango po nyoso ba ke poto basi mtu ba bala bango o wanga na te obini oh nyoso ba kenda poto ba ta théâtre nyoso na bino pe msu bozala yo quand même aux exception parce que obima na ndeke serpent atambola na groupe abatute yo bima na yo moko yo to yebi mangam na yo na ndenge no mais à 90% ne so ba ke kuna ba question comme to babali ba bon c'est normalement cause na on peut sire musupe cause na on peut lokuta comprends pas ngabya na tiba ko ta vie privée mututege na tala toke nde akenda poto boesege moi si mutu amemakie jano ozokima ba question nga makasi na benga kyo parce que ça na kati ya makambo na bino nde poto ezali babala bino na basi ya poto le pauvre ne que lelo soki ya Londres ozali papu parce que atamboli bien tena momi na ndako peu importe ndenga ko samba tolanda na bandeko na bino mususu parce que biso toza bapandi sango tozoke na source na mozindo tozu information eza sûr bino ndenge eza boye mingi bokoma na bino bongo na benda aspect na sala masolo po na suka na yebi keno mwasi ya mikila obala nenga owanga la onde po toza na kati ya masolo bon moi ça mikila obala bien sûr mais na micho ngaza mwasi na palette na mwasi na palette tant na big exception yo bali nazasi mwasi ti obali wana basa mikili koli ezo yaka ubie basi bakati po bango ba matata so ça comprendre nga keno bali koto na kini akangine makamnyoso bon ye ayebi ngala mutu na sepelisa batu ozo comprendre mais ata mona ke kolezo ya yokota na ona parler moi fait ezo ya yokota na ona parler ayebi ke musa na sala na bwaka batu comprendre ayeba te ke o te wana mwasi de mutatindaki to mdikamu ne moko bwaza na poto mutatindaki ayeba te lobanga moko na fungole mutema mama omwe musa na osala oyo bate belé ba mviara biso naza pena ma mutulanga moko te kuna so akena na sia mikono na obwakisala nga ye pona beng so na Kishasa keza nango boko mwasi nanga anayebi ke ze sali place azali Sarah Masamuna mwasi nzambe selon mon cœur ndenge azana ye asepela na makamnyoso na sala soki oki ye mabe na kaka amona ndi mbanda te so amoni mbanda mabe mais soki na sa mamna nga caché ali anepe bien ami tungisa mana ete ata le pe moi si moi pas bengsi na yo o gérer car tant okoma kuna po obengi no Sarah Masamuna tant on okoma kuna makambe pesa meli nango je fungwa mi nango ye muto bandi na otika ete basi batimbeli bino batimbe bilo makase comme moi passe parce que bafungoli miso kande na domaine so ba journaliste pe batimbeli biso nde biso pe to timbe na biso bango kuna keno trop kwa mbouye biso na Kishasa biso cause appelle mutuno moko to zo bebisa po o tala mutamikili ba la procédure mo baza la procédure à divorce bazala ni na séparation des corps mais si mikolomo la moi bébé ole na palais do bango pe bana batabulu yekedo to kutana biso na bango ka nde moko mais na bino pena nde pene baby pena na côté na bi oyebi ke moi so ya lingio kaka
que ça soit ta ndenge ni na moi au moins sinon ucho bala to sala nini boy na ucho kalisolo moko boy dernièrement ser na biso ser na biso mususu wana tozaka naye oyo théâtre na auto bala Montréal moko boy azaka pe kuna na poto ozo comprendre coquette na oki soki pare mwasi naye asilikaka makasi mais po niveau ayebi ke eza makambo na nde osala so pe na nsima na ye pe boy coquette azwa makambo ouais lelo na mboka na biso mention bakotaki ensemble balobeli na tina mobali moko mwasi moko me kotala na superficie na 4 kwa globe terrestre basi bazali 7 milliards mibali bazali 5 milliards balobi mwasi moko mobali moko yo suki na Sarah Masamuna Bobby selon mon cœur Sarah Masamuna bakokumisa boye bamusicien bayebi oyo bamona oui bayebi amoni bapetit coupure badis bazanga na bango te mais il faut pesa confiance pas mama bana yo sala nango bien pour il faut t'honorer ndenge esaisi apesa confiance pas mama mwana alapra ke kobala ne na nsima esika mosusu ndenge moko nde pe na yigebi na filet ngangeda nde apesa confiance pas matedika esalaka bien donc eza nango bongo soki makambo eza epesameli mpe yo fungwama me kobosana nde te kozala nde sikoyo engra te base nde sikoyo ezalaka bien mpona oprotege yango Jano ozali moko ya bacomédien lelo tokoma komona bokotisi désordre na tous les dames première dame ya mboka na biso yo oza na ngambo ya mama Nyeke obe oza na ngambo ya OLK ya mama Olive Lembe Kabila nata na ngambo ya mutu moko te nde liste esalamaka yo nano okoti kisi te mpo kanga le de dame wana batya na liste kati nayebi so osali bien ndenge osali nge orapele nge eloko wana nata na ngambo ya mutu moko te ezala kote ya mama Olive ezala kote ya mama na biso Denise nata na ngambo ya mutu moko te naza na NTPC naza pe na Pakosiko ba grand groupe oyo esangisaka baartiste comédien donc soki liste ye mosusu mama Olive abengisi bango na kinga kati nga batikala otianga na te nga na ndima bango le jour nga pe na olia wasu na ndimi bango po evandeli te akanda ye wana komata mama Olive abanda oboya ye pe po ayebi ke alia nanu te siko nga na ndima ndenge ni nga ifo mama nga na posake na ya kuna pe pa na yo opesa nga pe makambo mama Olive na mama Denise nga jano lokomaka nga yo na moko pe ya batiste comédien nga moko na osouffrir mpona ko cameraman na opesa ye mbongo monteur na pesa ye mbongo chaîne na ofuta nga moko mais bino boza na mpona koede biso mais bato ba biso likolo na NTPC na Pakosiko nazali pe na fondation tokanisa me na longwa kuna page pe masamba na longwa kuna parce que moi makambo nde ezalaki kaka likolo kaka bamakambo ya bambongo oyo yango moni sikoyo nga naza awa mpona toujours mosala kaka mais soki bosoutenir mpe ngai esanga mpe bien lelo liste yango ekoma lokwa neti fo bakende okotela basi ya bato baproblème mpo kaka le même figure kaka le même bato nde bazongaka wana estce na kati ya mboka na biso bokomi nanu combien bagroupe yango na baplateforme bato bazalaka likolo na biso bakambaka biso bango lokwa bazala na bapeti bamakango mwa mike so amoni liste ye mosusu bokoma boye biso baprésident batikaka biso mais mpona contribution ya liboso te artiste akufi baprésident babelaka nao biso mais soki mambo ya liste ya mbongo bakokotisa bana ba mike bana oyo ya bagroupe na bango biso moko sikoyo tofandi kimia kaka sikoyo toyebaka te soki balobaka bamonaka bilongi yango ou bien balukaka mpe bamona mpe na bilongi ya sika nayebi te question na mitunaka bango fort tomona kaka boye surtout na bamatanga mbongo mama Olive apesi tomona kaka bilongi kaka bato bakumbaka biso kako bamemaka baproblème kaka bango mosala kwa neti mwa bloc na bango ya kokanga basi ya bato le première dame mpo kaka bango nde bakenda bango kaka bakendaka nayebi te soki ezalaka ndenge na bango soki ndenge nini mais mpo na place wana président Masumu jesali place ozali yo papa moto okumbaka nga na NTPC makambo nyonso elekaka na NTPC nayebi ke tokutana bientôt awa le 17 pour la journée na biso ezaka journée mondiale ya bata théâtre nayebi ke tokutana lisusu awa po tofete lisusu soko otala émission oyo papa meka mpo ofungolela biso mpe biso makambo fungolela biso makambo biso bajeune leader oyo toye lelo toaposa mpe
bamona mpe basungaka mpe bamonaka mpe bilongi mosusu mpe basala mpe tourne na bato mosusu mpe na biso mpe lisusu siko mpo anika bango président yo moto osimbaka liste meka mpe na ochange nayebi ke tozwa babrevet kala te le 17 aka ya mwa o esalanga bien ka bamwa ba 10 000 na nga napesaka ba $10 na nga napesaka na so mpe short naotambola namonaka mpe yango mpe otie mpe liste na nga ju mpe mama Olive abengi nga mpe nalia mbongo yango na bona ne babengaka me natawe liste na nge ya te nazwa oya te nazwa te kombe ya te nazwa ta 100 fois ta 50 fois te donc nga mona sa pauvre fort na ndako na kabola bana groupe moi ne fiske kaka lelo ndenge bokendaka wana première dame ezala ngambo ya mama Olive ezala ngambo ya mama Nyekeru bino bokota polémique na ba première dame mboka oyo bambongo bapesaka bino ezalaka mpona nini parce que bino moko le bino redire abombaka te poso bobeli mama Nyekeru mama Olive mais tomonaka bolingo na bino bacomédien ebimaka so moninga na bino mo akufi ata bao bazala mituka te bakena kodefa mituka bambongo bapesaka bino ezalaka na mpona nini bon normalement mbongo bapesaka biso soki nakotia biso seke elobaka mpo na artiste en général mais mpo na ngai namonaka na ngai yango te bapesaka bango bata likolo yango nauti oloba a bambongo yango bapesaka moni biso ozala na bakese na biso surtout na NTPC to na kese na biso oyo lelo likambo so eko artiste akufi tobela mama Olive ayaka apesaka bapesaka na ndambu famille azwi mais famille yango mosusu bako se retrouver 600% mosusu bazwi ka mosusu 20% pa nyonso ekena na bapoche ya bato nyonso ekena na bapoche ya bato nyonso ekena ba mutu ya kombo ya nani ya bavieka wana kaka bayeba na twana bakendaka kuna siko babiloko wana eshokaka biso fort soka biso makasi toyebaka te bavie bomeka ochange makambo babiloko tolobela yango trop yango na sepe pe na sala yango émission po trop c'est trop bambongo wana ezalaka pa biso sope tosepela nango torenye pe nango okozwa pe ofuti pe ta chaîne mais bino zwa botia na bapoche na bino privé pona nini mais comme siko si mutu akufi ote boko motile so ba communiquer wana bokoma important tous les présidents babimisi bino bobima tokoma pesaka boye dernièrement akota muselo ser na ngai ser na nga bevi mutu afungwamaki lisusu na mwa muke lisusu wana mpodi ya mama Olive ye mutu afungwamaki lisusu mpo ake na makambo yango lisusu na ndenge ya mwa likolo siko po ani siko bino siko bato bokendaka bozwi pake ana kuna boye nango po ani bosala yango mpe bongo te bolingaka intérêt na bino mo intérêt général eza te ezalaka mabe entre bino na bino bozala na baguerre d'esprit makasi mais soki producteur moko amonani alobi asangisa bino bosali semblant mpona tableau to mpe mpona émission to mpe mpona nini pièce ya motu wana ebima bien mais niveau bozokendela na baguerre d'esprit ya sese kote ya basi so baweli mibale te baweli makambo mbongo te baweli nini te bino mpe na ndenge mibale lolenge moko nini obosalaka wana bozovivre na hypocrisie pourquoi bon baguerre d'esprit wana ezalaka trop bawelaka surtout biso mibali mosusu nga okozala na peti na nga moko mpe wana tobeta na ane mpe artiste ozo comprendre mais sikoyo na ndenge ya sese toloba na sikoyo te toalaka moko bongo mais soki producteur aye tosali sikoyo sambla tokangama mpo toyebi ke tozwa mwa eloko ti mais soki ka producteur akei donc tobosani na biso histoire nyonso te toyebaki tokutana te tomitikani vraiment tozongi sikoyo kaka même modèle oyo tobandaki sikoyo eloko esalaka bongo kati nayebaka te na bato mosusu ngai mpo na nga mpenza boye personnel na baide na ngai oyo nalukaka nasala na makambo na ngai nasalaka lokola moto soki toza na ye boye mosusu producteur ngai na miti oyo producteur soki aye o te jano naosala makambo mpona bato oyo kopona naopona na nga nazwi oyo tokei mais soki makambo yango na bato yango toza na bango soki baketu eza boyo tosuki tosolaka na o te naotika na ngai yo naotika na ngai oyo nazwa motu mosusu tokei na bango basambla basalaka wana ifo bobolakisa yango mpe ti epa baproducteur esala mpe bien ozwa kompo ifo oyebisa producteur ke winga na motu oyo tosolaka te tokopekaka te kotiaka casting te na joue na ye place moko te tokokotiaka casting yana te esa propre donc il faut koyebisaka bango
Vraiment to comme na suka masolo na biso e kozala malamu opesi numéro ya contact na yo pe na chaîne oyo ezoleka opesi pe moi bambote moi quelque mbote parce que télévision eza tango ezali tango pe YouTube ezali tango. Merci pour la disponibilité dans ndenge ndimaki oleka na Koba Plus. Ouais, merci beaucoup. Numéro na téléphone eza 089 96 37 494. 089 96 37 494. Oui, na pesi sous mbote pas DG Fumuti le roi de Basarata na ndenge ya yamba biso na bokoko na leka mardi 21h45 mercredi redivision na 9h. Donc nazawana kala mingi te makambo changer. Tozaki na pièce ya prophète je t'aime nebi ke fin nango déjà to ke dia ko citer to banda isusu na prix payé. Prix payé zoya na babi o sala muninga peso azongi se komona o mabete tozo yesu na makambo charge zawana jano lokomaka bo s'abonner toujours na chaîne na biso nini Koba Plus. Koba Plus donc tozawana ba biso ya bien boé et pas kati katala we suka na peso mbote et pas bébé nanga Amida Mboyo na pesi mbote pas bébé nanga Elion na pesi mbote pas madame nanga Sarah Masamuna femme selon mon cœur na pesi mbote nanga et pas igebi na filet grand maître d'Angeta mutuna zo moi ba 50 francs na ige babi ige comment sola bien aleki héritier la repesa ige héritier na lelo mbongo na été mais ige na lelo mbongo na après répétition na zo apé mabanga na bike na détermination awa libanga nanga pezali et ça nga pe bien tenga na se pene parce que ba ligne azoki na ngo azola ksevena keno kibomote ezali ko tala interview na ye ko tala ye ndenga za ko solola na ndenge ya mituna na ndenge matuna ga ye ige vena ça va na ebisi yo mwa mobali ana soki abima na famille na biso mususu nga jano na ngai naza ate ngai naza ata na poto aza mayele moko et puis banzemu na ye nyonso ezalaka batémoignage ya vie na nga napesi sumbote pa mama Matedika Diable de la Prince Gucci bao esali nga bien Arnaud Wambi César Yves Silulu wapena famille na biso obwaki bango boye mbala sima Koba Plus yazana tina koyamba yo igebi na filet na kiti o jano lo maka vandi yo pour vendre ngo kozala bien na opportunité wana quand toi merci to comme na suka masolo na biso so pesi batene sombote to pesi na no merci mingi na ndenge magoti ki musana na yo oye to solo nyo to panzilo tekelo ba réalité nyo se zana kati ya domaine na bino to kutena malasima merci na Mike Mulope mutazaki na nzela ya masini ye moko pe kam tazaki na nzela ya caméra merci na ba chef nyoso ya Koba Plus merci pe na yo igebi na filet mwana mo malamu zo sala pe musala na malamu sans polémique kendeka na ba ligne wana ke so ba tunyo boy ezaka nécessaire te faut répondre nous na ba question so pour répondre te so yebi ke no e ko déranger bato quoi mais ba ligne zo kendeleza bien merci na bino so lingara kadeke katika tala pour les remarques les suggestions mon numéro là sur le banc de l'écran mon numéro eza na ces émission au bengi biso to ko bandenge toko yanola bino lelo bina pona ba dédicace ko na oboira bino te po boyo solo la te